Triste nouvelle, naza penza broken. Ndeko na biso Calvin Mundele akufi na États-Unis. Ba découvraki corps na ye dimanche. Asali une semaine ya okufa na ndako na ye. Donc depuis dimanche passé ndenge asisaki mosala ye akoti na ndako. Dimanche kaka oyo eleki kalo toza mardi. Dimanche kaka oyo eleki nde ba découvrir corps na ye. Asa na état moko déjà ya décomposition parce que akufaki ça fait une semaine. Ndenge ba service wana basokipa na ntango bayaki batala babiki corps ekufi une semaine déjà. Problème eza wana eza ko se poser eza que ndeko na biso Calvin afanda ye moko. Mais nde bolanda ba image wana ezali ezaki zomona ki tout autour wana bandako ezali. Bandako yango mpe ezomona ke na pembeni mpe ba voisin mpe bazali. Mais pendant une semaine wana moto a remarqué te que Calvin amonani te. Moto pa tie kape amonani te. Tellement que bato moto nyonso aza kokipe abimaka ntongo azongaka pokwa moto a remarqué te bato baye ko remarqué yango dimanche passé. Peut-être po akendaki église te. Po babaki abandaki koyemba bandaki mpe kobeta guitare. Azalaki mpe artiste peintre. Azalaki marié, père de 2 enfants. Moi ce n'est pas tiktokeuse monene asalaka babiloko ba décoration ya ndako. Bapesi yanga même compte na ye mais eza vraiment na basens wana te nga na ye osala l'émission oyo. Mais kaka mpe kaka na émission naza mpe na live moko ya bandeko oyo bafanda na États-Unis bazomeka mpe kopesa mpe mwa bainformation ebele par rapport mpe na ngo kaka na otia yango mpe bokolanda yango na otia yango. Mais naokaki mpasi nalingaki avant natiela bino live wana bandeko baza na États-Unis baopesa badetail ebele nga mo mpe nafande na mituni moto akufi asali une semaine bayo découvrir corps na ye une semaine après, une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine wana asolaki na mwasi na ye te po mwasi na ye aza nano na Congo nano alandi mobali na États-Unis te. Pendant une semaine wana ndenge elobaki papa Calvin asolaki na mwasi na ye te, signe de vie ezalaki te. Papa Calvin ayebani na bato te oyo basolaka régulièrement po ba remarquer que asali une semaine. Naoki yango pasi nalingaki video oyo na utiliser yango mpo na interpeller biso nyonso omo nasala yango même na lingala na interpeller bato ya communauté na biso oyo tofandaka libanda ya mboka. Ntango totiki babota toye communauté oyo tokuti wana bango nde baya bandeko na biso. Oui, mokili ekoma makambo ebele, mokili ekoma bato nyonso bakoma mabe, soyez prudent comme le serpent, humble comme la colombe, mais faut kozala toujours na mutu moko oyo bobenganaka régulièrement. Esalinga pasi ba question eza ebele. Madame na Congo nga nayebi ke na couple so mbala za étranger presque tout le jour basololaka. Est-ce que peut-être moi si pas azali na mutu moko proche te ke basololaka ne bien akobenga nasali 2 jours na Calvin tozosolola te. Est-ce que moi ezato oluka yo pesa nga téléphone mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lelo ata so obi obungisi téléphone na ndako okoza na laptop okokota messenger okobenga mwasi nao. Une semaine mutu ya okufa
En tout cas na mituni bakestion ebele na même moment bato biso est-ce que toza penza na bolingo envers baninga na biso toza penza na bolingo so toza na bolingo te une semaine moto akufi na ndako bokoyoka na live wana nde bato baoloba manière nini bato bakoma vivre na États-Unis bainformation ebele na opesa te mpo nayebi ke bozwa na bino yango na live wana mais manière nini oyo biso tozovivre na mboka oyo manière nini oyo biso tozovivre na mboka oyo bamboka libanda balobi yo azalaki na habitude ya koyamba telefone te soki tozobenga yamba ya telefone te bon soki ezalaki peut-être défaut baoyo bolimbisa baoyo bayamba ya telefone te boyekolaka mpe koyamba ya telefone borapelaka bosalaka ata bavoice eza très important badetail na otia na live bandeko na nga bazalaki na TikTok bozwa badetail kuna bien bozwa meme badetail meme na couple na ye ndenge ezala tout badetail nyonso bozwa ngo kuna mais eloko nga na ele beaucoup plus ezaki tobenganaka nga nazali awa nga na grande sœur na nga azala na jobo nakosala 2 jours 3e jour ifo nabenga so nabengi te ifo natala ye na statut aposte statut na ye soki aposte statut na ye seki aza mais soka neti nga boye nazala na habitude ya koposte statut te batalaka nga ka aire nakotaki je suis tout le temps online. Est-ce que Calvin azalaki tout le temps online te pas remarquer qu'il y a vraiment une absence de quelqu'un? Comment est-ce que les gens peuvent oublier quelqu'un pendant une semaine comme ça, pas découvrir corne une semaine après? Koto wana nde saninga pasi. Comment est-ce que bato bakobosa na mutu une semaine, ba découvrir corne une semaine et pour la nandaku pasi. Tu kola kufana bato nalobi te ke banda ofana bato mabe nalobi yango te biso entre biso ntango tosi toyebani toyekolana ko surtout na mboka mpaya oyo ezaki bozaza na bandeko te ndeko oyo okuti na mboka wana aza nation na yo nde ndeko na yo toyekola kofandana eza important naotiela bino live wana bolanda badetail ebele bozwango na live wana elikanaki ndenge ezalaki ndenge naotiela bino baimage yango wana nde naotiolakisa bino ke ndenge baya kodécouvrir ye tu naboyi kotia na nga maloba parceke maloba ezoloba makuna ezaka oyo bokoyoka na live nga na préféré naloba mpo natiela bino sikoyo live bolanda bino moko nga mpe naza wana na bino tokutana na suka bolanda mpe balobi boye omoni par exemple pourquoi kufeli yo na ndako lelo solo ebimaka mbala moko te nazopesaka exemple solo ebimaka malembe ndenge ozomesana na solo wana ozovanda na ndako wana yo koyoka solo wana te sikoyo bato nde bazouta libanda ntango bazokota bango nde so bafungoli porte ya ndako bango nde bakoyoka solo wana. Bonsoir mama Raissa Pindi selon ndenge wana mpe eza eloko wana mpe eza vrai nga mpe nayebeli yango mpe mwa bongo. Il y a des fois, on a eu mon garder poubelle, nanda ko yoka non soloté, au moins même si mon paya côté boy. Yali, obi bien, ce qui me pourquoi kufelio, oyoka solo, après comment mesana solo ana, oyoka toujours solo, okoyoka solo yalis, oyoka solo ndambo, c'est comme muta kufioka solo te yaya, ata yomoko. Et parce qu'ils sont qu'on fait dimanche, à partir déjà mercredi, jeudi. Donc on commence à sentir déjà sur le DF déjà. Bandeko balobi ke bakoti même pas na ndako kaka na porte solo yamba bombo yo. Non balobi ba video ezali ba filmer na musika bakoti tout. Non, ayebi likambo, garçon ayebi likambo, ayebi. Papa alobi na bino pe lote communauté neka encadré kuna. Ouais, jusque là, il a ici police quand il y a avec Aza remettre bon lui Aza temporaire Aza les canaux il faut pour quelque temps qui est et c'est le chose qu'il a découvert quand il expliquait puis non maman ici police voilà. Hey maman
Papa Nangaya, en tout cas, tu as commis 2 heures du matin. Merci. Si on a une question, on a bien au lobby. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mervin. Na lobby boy. Vous avez maintenant un téléphone à côté si charge na balou si on a ninga boy. Ok. Oui, maître Blacos na bossa ni bonjour. Palo c'est un an bato baza likolo ba loba po matsa bato après au sa makelele tango ba problème mata. Ça bonde ko kan akasi ba micro. Ça la makelele. Bon, moni makambu ya solo. D'abord il faut kotika na médecin basala ba enquête pe basala autopsie avant que mutu nyonso abanda ko pesa sango na na ndenge na le plus important. Omoni communauté na biso lelo yo tozo koma na ba problème ya okanga batu bandoki parce que to bosana même que muta kufaka déjà na liwa o eza normal na liwa normal mutu soka lali vie na ye et continuaka ndenge nini parce que cerveau zo sala aza ko pema tout ça muta ko kufa na o ba bengaka apnée de sommeil, ça veut dire que yo moko o se noyer na kati ya nzoto na moko okufi donc na mai ezana ba liwa poko sala crise cardiaque na kolala parce que vie na eza ko continuer lelo problème obso zo koma na kati ya Congo parce que to koti mingi na ba makambo moko ya ba sipite ya bandoki ya bani to bosani ke yo moko za na kati ya mokili oyo oko kufa normal ngana na deli solo ona obetela bino vite fait belle sœur na ngai akufa na France na kati bato baza na France ba yebi solo wana azaki na bana mibale moi si je crois à cause na âge ya 3 ans oya mobala azaki na âge soki ya 5 ans abeng asololi na ya mwasi aibisiye na uti na douche na zoka libumu pasi alobi bon to sambela comme toi toujours ba congolais ba sambela ba ni ko sambela tamba tisi ko sambela alali kolala lali olie bango ba benga le lendemain ba yeba soka za kinzoto bien muta obenga ya zala kite akufi mwana né à 3 ans na mwana né à 5 ans ndako apola pendant 10 jours na katsa ndako na bana baza su na biloko akolia te bato baza na France ba yebi lisolo wana tant apoli ba voisin kutu bazoka soloté bana siko bloka koli ezate oya mobali kaka moi courage mwana mobali azaki je crois na 5 ans abandi ko mata na garde-robe likolo akei abandi ko zwa biloko azolesa leki na mwasi ba chips so ba sisi kolia ba chips balala aka pese bembe poli wana e bembe poli wana pendant 10 jours siko mwana wana mobali comme kaka eloko moko elaki ya mayele azui afungoli robinet siko tanga fungoli robinet mai esali inondation yango nde ke kokota na ba immeuble bandi ko bimati pa ba voisin ba oyo mona siko mai le temps que ba yo mona mai ba kokuta bana balala ka pesi mama na bango apola wana ndenge mama na bango azopola elingi koloba nini elingi koloba ke biso ba congolais il faut to koma peuple moko conscient peuple congolais lelo akoma inconscient ba bimisa ye na temps ya ko réfléchir ba bimisa na temps ya ko raisonner to komaka likamuke baloki ngai ndoki yango moni tso okoti na TikTok tala ba mama ebele bakoma kotonda kaka na ba live ya ba prophète bakoma tiko prophétiser batu ke yo naza komona kaleso na yo ozomona pe ba mama ngona kata live amen pourquoi parce que peuple wana aza susu conscienté liwa ya normal ezali mutu akufi liwa eza normal il faut to kufa il faut mutu akufa na mokili Congolais fa koma na capacité ko comprendre que to yaka to kufa mais au mona bino na lingi ko kende na lola mozobo ya kokufa mais pono kende lola il faut kufa mais siko yo boya kaliwa mais c'est pas normal il faut botika basala autopsie na hôpital ba kopesa résultat soki mutabomaki eza pe na mutu musu bovanda na ayoka soloté boye bien moteke za na batu musu bayoka soloté eza na bato bayoka soloté ngana na ndeko mususa mobali yepeka ndengwana a déménager bazo luka pendant une semaine ok ndako akende kokota kuna tanga ndiko sa ba déménagement azaki tellement fatigué afungoli ba chauffage mais alaki ba chauffage ya kala ya ba gaz ebomiye asali thrombose akufi ba yeko découvrir après 2 semaines luka bazo mona te bino mais ya lobaki akende ko déménager tant ba ke ko luke na ndako na ba ke okuta ke gaz mutebomiye ce sont des choses que biso ko peuple congolais faut to comprendre ngo lisse au moniteur bo passa ba message na ba live na bino eza bien bozo ka batebele mais bon meka pe ko conscientiser peuple wana azala conscient
bino bozalaka so bosali live nzambe satan bomaki bona boy emo bokangi Mervin dokitanga so yebisa bino mutaza maladi akufa na maladi ebomaka mutu akufaka normal. Ce sont des choses oh lelo biso batusala ba live to conscientiser peuple congolais akoma kaka nyonso satan akoma kaka nyonso nzambe. Conscience ya bomoto ya mutu eza wapi eza te. Il faut bokoma na logique moko mutu akovanda bokoyo okufi eza normal okufi eza likambo ndoki na kati eza wapi. C'est là où que peuple azo comprendre les soucis. Merci na kiti na ngai. Maître Blacos, merci en tout cas au fond de mémoire. Et on a le baraming na ba live to matara bazo baté to matara bato yo tango apesi point de vue na et fongoli bato mususu mémoire. Ngape na zati na vanity na sala live na yeba ki susu te keza na bato mususu bayoka solo te bazali. Mais c'est quoi question na nga ekozala boy Maître Blacos. Est-ce que bandeko oyo bazala ki na ndeko tango corps yaki? Est-ce que ba policier batuna ki yozo yoka solo oyo ta répondre bango ta yoka solo te parce que comme on a yé à kota ki soti na chambre Mervin pour la police na moment où bandeko ba oso nga sima on dirait c'est que ndeko nga bana yoka ne solo te Mervin ya Liz nalina yebiselo komona ozo nga place Blacos a lobby omoni nde tozaboye ko surtout na bapoto nga na mona nga ekomelanga nga na mona ngo na Kisasa. Eza pe na bato babela a diabète, ba se décomposaka vite. Bato babela a diabète. Au mona pende to na poto we batebele ba lobaka teke abela raboui. Azo kasoni azo banga muninga critiquer. Hein selon eza hypothèse nanga un peu. Ozo mona. Pour comment so yebisi mutu na bela raboui et comment ba sujet ba ko fingara bato. Tam sou garçon bon na supposé te na lobité ka bela rango. Peut-être azana maladie moko abelaka nde salike ememi potema ba na poto batebele surtout nous les Africains to salaka bilan ya santé te monika kokoti na année ya sika allez au sali même pas bilan te na zota rendez-vous pas médecin batala nzoto na ngeza ezo fonctionner ndenge nini donc pour na biso ba africain année mobimbe ko pe aussi au sala pe bilan te c'est tout à fait normal. Oui, excusez-moi. Allô. Allô, Yaya Lobana yo. Bonsoir Yalis. Bonsoir maman. Yalis, na yebi mwa mobali yo, aza mobali camarade nanga, baboti bana mibali. Tango na omona okutu ezosala nga na pe makasi. Camarade no oyo ya bali, mwasi oyo ya bali po basi mobima. Non, mwasi na ya bali ya ndako. Mama ba nasala pe TikTok. Aza mibali po atiki mwana na ya liboso aza na 2 ans. Il y a mis na maboko koza na ba 5 mois 4 mois je pense ba 3 mois et moi mobali ou bien camarade na ngana totangi na ye depuis na Kinshasa na école primaire nanda yo bala bavanda na mimete donc na okota na live no na moni esala nga donc de na olobo esala nga vraiment bien ti na moni no camarade na nga publier que mobali na kufi parce que je ne pense pas que na tuna ki a kufi na Kinshasa to akufe donc depuis pe na voyage to mona ni kala nandi basala ba TikTok na bango donc na omona ti boy esa ngande na oloba nazo lenga na makolo ezosala nga vraiment bien ti baza couple ba jeune ce nazo ibate akufi na nini ye mo pe na benga kilo bazoko quand même pas ko expliquer ngata zolela azoko quand même pas ko expliquer ngata akufi na ngi Yaya na kaka koko akufi na sapongi ba eko découvrir le dimanche donc depuis dimanche passé à côté na chambre à sali 7 jours na chambre déjà kufa déjà pour là siko ngana na question na tout balobi ba kuti kota TikTok ba komi Jina Nzeba omona ye na mwasi na ye na bana na ye kota na TikTok beta Jina Nzeba omona ye na kota siko omona ngo nga na loba boye na komelo na se okota TikTok siko omona ye na mobali na ye babala na loba ke bamisu baza bayoka solo te boalokuta
Boy te basoigna yango so moto aoka solo parce que soko ozoka solo te oyoka même pas eza maladi zana solo bayaya pardon so ozoka solo biloko te oyoka solo te oyoka même pas gwa kolia donc ekomela bino te ke zolo no eza bouché appétit olia eza te parce que oyoka saveur ya biloko na lolemo na yo te so bonga boyebisa bato ke ye ana solo ayokaka solo te ake mpe kose faire soigner te aka bongo na ndako non jamais au vivre longtemps te moto wana osa dépression ye wana moni ye wana na mobali na ye yalisi na tablette ye wana ye wana mobali eyelekelanga ya lui eyelekelanga vraiment makasi eyelekelanga toyebi mwa mobali oyo alukaka mbongo na ye atya mwasi ne na stabilité donc ezolekelanga vraiment namonaki yango na lobi na Facebook natuni bandeko na ye bazolela na ntango oyoka solo te oyoka mpe gwa biloko olia te est ce que oyebi no nero ezosangisa sola biloko olia na gu ya muna bato bayoka solo te soki oyoka gwa biloko te seke oza na peut-être na rue to oza na ozobela maladi mosusu mais oyo akoyoka solo te eza mpe maladi mosusu bato mosuma emiso etanga bango te basoignaka yango soki basoigne yo te eza normal te omiboma avant parce que oyoka gwa biloko te na mokili soki gwa biloko te okolia te okomika lokola zoba bo ozovivre boye papa non mais Arvin koyoka solo te mosu eza koyoka solo te mais goût biloko ayokaka jamais maladi wana papa wana aza na odorane ya bien eza suspect po likambo asali wana ezalaka te nga bopesanga foto na ye ko yango wana eza nécessaire aya tozovanda na bato so oyebaka état d'âme ya moto na bato ya Jaguar Zela pardon yalezi papa Blancos apesa biso exemple ya bana poto nde bazala mayele boye mama bango akufa 10 jours bafanda ne na ndako bana poto na mayele bazala nango bazalaka bana mikie mwana mokie obenga te mama 5 ans mwana yebi te babengaka bana mosu ya 5 ans balobaka te bana poto afungola porte ya na nzala ebome na nzala afungola porte okilika nyonso wana bazalaka nango te nyonso wana ondire maman wana bokola bana bien te à 5 ans un enfant doit déjà appeler le numéro d'urgence il faut azala nango il faut koloba na mwana moninga na oui mais bamama ebele balakisaka bana na biloko yango fo salelaka balaki bamama ebele balakisaka bana bango bazwaka tante merveille surtout na bafrance bazwaka na bango tante mwana uti classe mwana ye abwaki orke kolakisa mwana moni muto moni telefone neti nga nazaka so nazwi telefone olakisa bana mutu boye fo benga soki likambo benga numero oyo soki boye benga déjà bana di yaya boyebisanga ata 5 jours 3 jours na ondima mais 10 jours na ndima bino te lokuta jamais Yalis ngai naza na histoire vraie nakufela copine na ngai akufa na ndima na nga bino te 10 jours c'est beaucoup bana non baoza déshydraté akufa 9 jours yaya pardon bana baoza déshydraté bana bakokufa kupe baomona ndako 10 jours et puis voisin puis boloba nga na appartement baolela voisin baoyoka bango te non arrêtez-moi ça appartement na biso mso français ezaka bien raisonné donc ata bazo tufu no makofi muto oyoka zate ya merveille 10 jours c'est beaucoup maman Jaguar na ondima bino te 10 jours c'est beaucoup jamais Yalise s'il te plaît okokitanga ndeko linga boloba noki boloba bonjour. Mervin, nani mama bonjour. Zabaki, zelanga si sani ngana kitana tikela bato place. N'a pas participer dans le baka muki parce que Calvin c'est vraiment un ami. C'est hier qu'on m'a appelé, on m'a dit que Calvin est décédé. Il y a de cela 4 jours, bah découvrir Yenanda. Ngana appuyé Mervin ma Kambozo parce que surtout le papa oiseau filmé en fait. Parce qu'il y a une vidéo, il y a une vidéo Batindaki, il y a un papa là qui pleure et tout. Naïne na mona qui a un peu suspect, je sais pas. Ce qui que a Koufi nasi a Pongindi, ba lo makambo ba solo et tout.
moi, ça m'a beaucoup vraiment dépassé. Le Et banque, puis, ça lingala na français, RCKI. Et tout. bon, ça. Moi, si nae, Gina Nzeba porte également comme Bolanga. Moi, Nina Loba, na, et bino batuoza na poto, est-ce que, tant, bon, système du voisinage, kuna, ndenge tozana ngona Kishasa, kuna ezala raté, pour mutasali 4, ezala kuna, te ezala raté. Sauf qui peut ezala raté. Surtout en France et Italie. neti na poto okovanda pe 3 jours obima libanda pe te Obima libanda te, omona pe voilà. libanda te Mais quand même, mutazala pena ba camarade pour, mutasali, depuis mama dimanche. ntango likambo ekomaka on peut condamner moto ya kozala na bacamarade bozalaka na bitida koyambaka batelefone to babitida kokoma la majorité ya bato tu bayebi ndeko na biso molimo nepema na kimia baolobaki azalaka na problème ya koyamba telefone. Oui, ayamba telefone omoni moto mosusu okoyoka posa na ye nayoka ye ata nabenga ye ata nayeba ata soki aza bien so okanisi kaka ayambaka na ye te otiki na yo comprendre siko biso na poto awa façon so oza moto ba raison ndeti moto lokola nga so mervi na ozomona ngai te boye na boye mervi na oya na page na nga jour nini ya suka ya lisa postaki pa yebi ke ya lisa jamais kolekisa une semaine sans poster c'est quelque chose na benga kono nga dana yambaka te mais so nga na yambi te bato ebele bayibi ndeti la maman de jumelle akomi yo yambaka abenga lelo deux fois na yambi te mais akuti nga na tie stati akomante nga na tikelaki kutu na voice so namoni ete na balive na kotikele voice ata yabinga te na tikele voice oza bien voilà eza en tout cas tobenganaka moto oyo olingaka oza na numéro ne tozalaka na numéro te mpona otala na bastati tobenganaka tosololaka tuna ata moninga boni santé so moni moninga na tiaka bastati liza yambaka na pasi vraiment likambo na olobi ezongelinga ozwi conseil ezongeli yo moko liza ozwi Et pourtant, message na biso asuka azaki pe na moi ba problème ebele. Message nini conversation na classe kutu ba professeur ba ko benga 10 jours ya lizo bana olikambo bana ba fanya be na 10 jours. Yanze ba zela me veni yanze ba lingalo belo mo wandi important. Bi na dernière dans message na biso asuka to solo la kaipsa kingai que asali ba démarche nyonso pour na mwasi na mwana na bana na yemi balende ndeko mso cholo ba que aza camarade ne oui Gina Nzeba na 2 enfants c'est la femme légitime de la maison na habité olobi ke basi babimi mo ebele en tout cas je sais pas mais moi si na ya ndako auto sambela ne église moko aza na bana mibali fallait ki siko ba kinde donc eza moi pas si situation wana nga na olela kutu ne moi si jeune fille yo utotala ba Maman Nzeba nga na question moko na ya lise bino nyonso bozawa bozoloba kaka mais bozo comprendre place à souligner te bake kokuta zela bo bake kokuta ye alali afiniki tina mutu oyebi soki mutu azobundana na liwa dre ko vanda te akotindika balobi mutu na ezalaki libanda afiniki tina mutu na ezalaki libanda ok parce que soki afinikaki dra tina mutu c'est suspect quand même eloko pe nazomona louche garçon bozane na ndenga mabete maître Blacos mais mutu bozana ya ta kubabi zolongo eza bouché ya soki batalibanda kubazo ka solo ebembe eleki sur la poubelle ya Lise na ndenga mabete soit katine estomac Lise na biso non hôpital ka ba chepi so apolaki te morgue Lise solo c'est ça aussi la question apolaki ou apolaki que solo mais est-ce que ya polaki non to bolo bada solo ebembe ya ezaka mabele ki sur la poubelle bozo pesa comparer soit katine estomac ya alaika soki ngeloko na otuna soki aza muta diabète c'est tout à fait normal corps na se décomposer vite parce que tozalaki na comme secrétaire à mobile nanga azaki diabétique mais biso nyonso toyebaka te vous comprendre mais era akufaka po akoyaka na mosala hôpital bayebisi biso babi faut kokunde bembe wana après 3 jours parce que solo malgré bambomaki ye solo bande toujours kobima
bato mosusu ozomona bongo yango nazoloba eza très important mwasi na mobali soki tomoni na année esalaka ta bilan defo bayeba état de santé na yo mpo okobimaka bokwei mais bato bazokopote okufeli nini parce que tosalaka baexamen te toye na biso mpo tokoki koliaka bambourger koliaka nini na bato mosusu tokutana na bango on sait jamais poto toza mpe a na Kinshasa tosala na biso te eza ndeko Kiara olobi bien olobi ke ndeko wana yokaki solo wana te solo ebembeleki solo ya poubelle mais est-ce que déjà oyokaki eza na bato oyo bayokaka solo te na vie na bango bayokaka ta solo moko te ya lizinga nana yoko na nga te mutu nyonso ayoka solo ya tika bato babela covid bayoka bakoma aprendre solo bato babelaka diabète liso vai na moto abela diabète osenti soka sokoli te 3 jours déjà quand on a Kapena lingina loba muke. Bonjour. Bonjour. Nalobi juste pardon ana koye musala pardon bolimbisaka na kachibino juste je voulais dire juste d'accord sala pardon bayaya juste pour dire parce que Mervin a lobby que mutu bala neti na poto moi na 5 ans na moi na 2 ans bazana mayel était yo penser au benga pompier ba on a mutu na ba yebika ke maman bango za olala ils ont pas la pensée et oyeba ke maman bango a couché en fait. Et de deux, Maître Blacos, il a bien spécifié. Alors, que biloko lié Zala, qui bat la Zela Mervin, Zela, s'il te plaît. Parce que, alors, bien, biloko lié Zala, qui, que quoi, yo, yebini sur Mervin, c'est pas grave. Mais biloko lié Zala, qui. Parce que yo lobby te on a lobby biloko lié Zala qui bana babande kolia so biloko lié Zala qui était autre chose mais bana babande kolia peut-être bino kuna na Canada na vie na bino na bana biso na poto biso na France et ça pareil té mais moi na 5 ans so apprendre été ndenga benga pompier 17 ou 18 alors yeba té parce que moi na 5 ans on a maternelle azana on a primaire té en fait to bala kisaka bana il faut benga pompier parce que na yebi que maman bo pe bongo. Maman bongo na France yekuta kufa a melisa mwana libele akufa azo melisa mwana libele donc ça peut arriver nga mon voisine nga Mervin voisine nga na senga vanda na premier étage voisine nga vanda na rez-de-chaussée akufa abunda na liwande za kaka vanda na canapé asali crise cardiaque abunda na liwa akuei ye heureusement pour bazova na mwana mobali ya kufi na butu mwana travailler de nuit ya kufi na butu mwana ye ko trouver maman na tongo nde azonga musala akufa akuei na salon pour le quoi biso ba chambre de mwana na chambre les za ki ba salon za kaka za double salon mais ba kati moi ne pas les cas ake na chambre ne fois les cas par na salon ayokuta maman na mabele nga za likolo ya kufa na senanga maman ko pe na mona 2 jours avant. Là pour te dire que ça peut arriver à tout le monde. Nga mon copine nga kupela moi na 7 ans maman lali na C moi na lali likolo moi na kufi na tonga nde tola mukabe pona kendo la musa moi na pona préparer moi na kende classe c'est comme ça que la maman a la musi ya liboso na ba 7h ya ki osukola est-ce que ya ne kendo la musa leki no pe akendo sukola poto bokende classe aleki ko la musa ya oh l'écoute te Mervin yo kanga la si solo leki ya ko la musa leki ayo azola muso kena réveille toi moi na la mukate et si maman ba ngabi maman kena elle se réveille pas maman na le bien kena tiko ça sanga ba jeko c'est l'heure pour aller à l'école maman na ya si kena ta soro la mukite na ya beta moi na 7 ans akufa eza kuti lisola ya mutu msusu te maman zo ke maman ba 10 jours maman akei ko la musa mwana aka kiola msa mwana atie liboko boye po ndezala to ala msa mwana yoki mwana malili te lingo loba te parce que toi tu connais tout Mervin tika pe baninga ba s'exprimer ozala na monopole loba te tu laisses aussi les autres exprimer pour t'expliquer que ça peut arriver 10 jours. Ça peut arriver 10 jours. Yo ils ont la monopole la parole te. Ça peut arriver 10 jours que maman couche na ndaku bana ba yebite. Maître Pai yo, maître Pai a couché pe na ndaku bongo non. Ba kendo découvrir 2 ou 3 jours après. Bazaki na ndaku.
Non, pour te dire que ça peut arriver. 10 jours, c'est pas un mois. Ça peut arriver. Jamais ça peut arriver. Yo yebaka nyonso merveille. C'est mal poli. On dit que moninga s'exprimer. Yo s'exprime ba tu bakata kaote. T'es trop mal poli toi. S'il vous plaît. Nana tu na biso notre question. Il y a liste. Est-ce que tu pas na Amérique ba na koma oloba. Pardon, la vie ça c'est là. Ba tout bon manquer respect na live. Vous voyez tout ba manquer respect na live na ngatin. Nazala écoute awate même respect au banzo katanga maloba c'est pas non bébé merci bien quand même nga tika boetin elle va me nazala ki awate zila nazala ki awate est-ce que je suis obligée on dit maman moi bisanga nga tika na ndeti makambi ya lobi na yo kite nazala ki awate est impossible yo pe ndima 10 jours na yo nga nazo biso peto loba bisanga ya yo ya lisna tu na question mal poli. Et bébé, excusez-moi, Mervyn. Donc, il y a une voiture, bon, ça l'accident. Oh non. Mais biso peto loba mwandambo. Nalobi ngai naza na États-Unis awa nasalaka na prison totanga na académie mwandambo ya crime nde ba crime elekaka awa na États-Unis. Mama pardon mama off nani tikanga na mama oh problème nini the mother of adults. Pardon ma mother olinga ondimisanga ke ça peut arriver ngana lobi na nga non ngana limité ngana limité yo te maman assez 10 jours c'est trop c'est quoi au final on par rapport à quoi merveille yoka nanu boyoka son nalobi boyoka mama yoka nanu mabuka na ba micro anoni ngala yo sebile lo moko nanu aboseka kanga no micro veve Nabi Mervyn. Oui. Bah, mais c'est une occasion manquer un respect, on manquer un respect en live à Lise. Mervyn. Mervyn. Akasabimeli okonati. Yaya. Hotel naza chambre la ninga bato bana ba mane ko beta magoda. Ko ganga na ko ganga. So yoka chana yoka. Na chebi no yaya. Mwana mwaso na zo ganga. Azo lelanga bi. Yo aya makabo mwana zo limora bino pona ken. Mervyn boyoka. Malo bapé. Est-ce qu'on peut faire ça même? Malembe kuna. Amatisi son. Ma belle, va déranger ma voisin, va longa kuna. Elis boke donc, tel yo pour la kuna. C'est pas normal. Yaya yo kana no yo linga ko kama boete kama miko. Yo la personne na kindo qui me la sali sur accident c'est quoi? Mervyn. Mervyn la spesa ngai, na seni. Muta eza moyote. Eza ngati. Nena kata na ngabi na ke yo kana ngama. Ye déjà kiti. Eza nyango. Comment les gens ont été looking on a chaîne à miniature? Comment les gens ont été looking à ma lobby? Comment les gens ont été looking? Pourquoi ils ont combo na? Ya bolo ba Mervyn boma moto na sali boye pona bundi somo nini boma moto. Odo kada kinda. Bon ba ya ko mankinga ba respect na live nonga na sali na ngai l'hôtel ngi kandi misanga makambo na ye ata yo moko lise bana ba fa na mama bango mwana 5 ayebi ko loba ayebi ko benga la police ayebi même ko beta porte ba fa na mama bango 10 jours c'est quand même beaucoup quand même to no ba to ba ya Lise naza question ma ngena po na loba boya mutabando ba woti kana Madame mutabando loba ngala kata ke parole woti ka loba. OK madame loba bébé vas-y madame. Ngana lobi nde totanga kina académie ba crime ndenge le kakao na États-Unis. Mobile wana na talanda kina Facebook ndenga banda kolela nde bosolo ba makamanda boti ka de madame mutabanda ko. Nde bosolo ba makamanda futela ndako. Nayoka ki mungongo na ba video wana na ndaki ba video wana
mwana mobali wana azolela na lingala ba Brazzaville azolela ndako eza pasi na poto tozwi ndako kaka 2 mois oyo okufi otiki ndako na yo babikolela nini oyo bandeko botala ndako ya nani ya Calvin botala ebembe ya Calvin nga babikolela nini oyo po kolela deja elakisaka guilty azolela azoloba ke tozwi ndako oyo eza kaka 2 mois tozwi ndako kozwa ndako na poto eza pasi ozwi ndako na 2 mois kaka ya pamba okufi bandeko botala ndako ya clavier yango oyo clavier wana koti na nani na motoka bamemi ye na mort nga nalobi akolela ya jarni po maloba oyo moto abimisaka na monoko na ye na investigation ebimisaka yo guilty tango ozoloba kaka maloba wana nalobi bazoloba makambo foye bake koki mpe kozala émotion nde ezolelisa aza suspect na ndenge mpe okoki kovanda na ndako soki bozoshare ndako na mutu na États-Unis biso nyonso tobanda koshare ndako kala esalaka osali soki osali ekomi na fin du mois le 28 le 29 le 30 olukaka mokolo ndako opesa mbongo omoni soki ozangi okenda ati konoki ti na chambre na ye bachambre botalaka bachambre ekangaka te ezala bafungula te okenda konoki olobi ozawa mbongo ndako yango oyo so ye asali ti soki 10 jours azomona moninga te asali une semaine avandi kaka na ndako sakoluka moninga bafuta ndako mpe nakolela wana mpe etindi nga na suspecte eta mosusu azalaki na jalousie ou bien badiscussion ya ndako moni na video wana me ngai moto ya ndeko na video alobi teke ndako alobi nzoto ndaku landa video ya Liz omoni toza batu elo biso nyonso bato bosanaka toza batu nzambe mpe asala mutu na marke na ye akufela biso ezaka te ke tobela tokufa non mais liwa mosusu mpe eza mabe fo kolandela omoni na États-Unis awa soki olandeli liwa ya motu te bapolisier bakipaka na bango te ata autopsie na hôpital soki bandeko balandeli te basalaka autopsie te zela te mama toloba mpe moko s'il vous plaît omoni nzambe asala mutu na ndenge na ye akokufa epuis na bapoto oyo tozala na bato na bazala na maladi na bamutu mosu akozala azala air moso avandi omoni ayoka bien te omoni ayoka air mosu peme ekangami ye tozala na problème apema tozala na problème elo mo boye e okozala ayokaki malaise na butu je ne sais pas parce que mutu ayebi vraie version ya likambo ezaka nzambe apart nzambe mutu ayebi yango te. On peut condamner, on peut dire tout ce qu'on veut dire, mais mutu ayebi vérité ya likambo ezaka nzambe omoni e koza okuka sukoloba te oza vraiment wana oka mabe mais okokata oza courage ya kotelemisa te elongi te mpe mese kangami oyeba te omoni nayebi te sikoyo question nga na otuna ntango akufaki wana to ntango andako obundana liwana to après 1 jour ou 2 jours mutu bazala ne na ndako ntango abandi kobenga ye telefone ebandi ata kosone te poto wana poto moi mpe so mona moninga aza to abimi te ofonga porte ne otala odonke ota soko aza ou aza te mama omoni eske bandofanda nde na moto apiblie video wana bandofanda na ye babi bandovanda ye ndako moko omoni falaki ayeba makambo moko ifale ayeba parce que réalité makambo tokola baki akufika banda kukuba mutu asali ka bwa kufi ntango mutu akufa mutu ayebaka azala te kende na zabolo ekomelanga ememanga na liwa non à cause de ça qui malaise mais même courage à osimba téléphone aza nango te bato musu bakufa bongo pe mese matia ko kata osimba téléphone te omoni pe me matia ko kata osimba téléphone te azaki amsuna makasa osimba téléphone te on ne sait pas abundani sakati mutu. Je ne crois pas que soit kati mutu malelo or pour la peka lelo et mutu na koloba msuna bengi azate amta ko za pas copine na ye to aza quelque part ozonga comme na benga ya mbata ozonga msu idée wana ya kotale na chambre ezalaki te ngamoko na police abilo na ndako na kati ndako na oka solo te mais tant mutu ayo kota na ndako bisinga na ndako na solo mabe ngala bisi vraiment na maliso ko luka na kina cuisine ya Liz or na tika ki ma desu na microwave na bosani na nga epole sali solo Mervin na boy tika solo muto kufa na eto ebite te wana mesana basolo mabe ya omoni to yebi non mama na lobi on ne sait pas
On peut condamner, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais vérité à likambo, nzambe kanda yebi. Mutumso kolo bakeza yenda bomi. Ok, moi allez ça que ma belle banda, donc à côté nanda kwa kufi. On ne sait pas. Est-ce que Yaya Loba, Loba na tata. Oboma mutu vraiment obomi osali 5 jours. Yo mo ba David Loba. Ta vidéo kasi biso loba na biso. Bande ko pardon, ya les ngana okita. Bo pesanga référence ya maman. Mais vino kita nini. Question ka moko na poser s'il faut peut bande ko France. Ngana zaka Thomas. Bo pesanga soki maman na kufa ki 10 jours na bani na ndaku eleka quand même na journal na bino à France. Bo pesanga référence na ke kotala na tanga article ngo et lobanini s'il vous plaît. Article maman ya ngape nde na côté limer. Oui maman a kufa ki 10 jours na ndaku na bana na ye ba pesanga référence na ke otanga ngo s'il vous plaît. Merci. Bolandi ata mervi na loba biloba loba mboka ki ba vérité msupisa pe na kati wana tout ça la rappel bilan santé tout benga na rappel régulièrement tout qui paraka te que communauté congolaise ba congolais ba tango ye si kanzamba telo ba tupembe na yo ba to nde ba komi kolandela yo boka pe kanda te so mutu so abenga ko pe minga ya benga nga be po anité uza occupé nazaki occupé aboni kuna tu e bana beta de santé et ko faire éviter biso baka oyo atiki bana la démarche te éviter si comme à niveau nini sûrement moi c'est akoya pour aki marié légalement akoya ouais quoi assister peut-être na bobse comme mobile night mais ils a passé ils a choc coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.